Sali bandeko baningami ezangande kwa nabino mwana nabino leki nabino John Lando tozongisi na émission na biso oyo tobengi dans les profondeurs. Lelo tozali nande kwa nabiso ser na biso oyo tobengi na kombo ya Mikela yende azali Miss Congo awa na Irlande oyo azo représenter comme Miss Congo Erin ndenge balobaka na anglais na Irish. Toye awa tofana na ye mwa mokepa na to comprendre qui est Miss Congo. Musala Miss Congo eza nini awutsa wapi basala nini impact na kata communauté za ndenge nini yanga pesi biso mwa grâce ko fanda na biso toyoka ye o ye aza nango ya koloba par rapport ya musana ya sala ka tanke Miss Congo. Merci beaucoup, beau s'abonner, beau partager, beau aimer. Tant que vous partagez, vous s'abonner, vous aimer, des grains de biso pe ya ba invité zo mata. Merci beaucoup, nous avons la bino to continue l'émission. Mikela, Soki, if you can introduce yourself, nabi ke lingala izape na mambulu ndenge biso nesu tozana biso bongo zana ngopa makasite me tant que Miss Congo sala biso ma faveur take your time solo banu malembe sopo sangisa na anglais sangisa nao mais todo ba mingi na lingala kubanga na ote biso nesu tozoye kwa to bana poto ouais et bisa biso oyo zali ma background no muke to comprendre yo muke. Okay, nakomika muke. Nalobaki ke komo nanga Michaela Sangolo. Naza na 25 ans, navandaka awa na Dublin, nakola na Dublin. Et naza actuellement analyste. Je suis graduate. J'ai gradué en 2019. Okay. Et puis Nasa qui concourt à Miss Congo l'année passée. Grâce à Dieu, on a gagné. Et puis, Navandaka wana parent nanga, na petite sœur nanga. Nazalaka na grand frère nanga azalaka na Londres. Et ouais, c'est ça c'est moi. Ok, très bien. Et puis, c'est Miss Congo, eza nini kozala Miss Congo? Pesa biso ma background, like, eza kaka club moko banda eza kaka moi eloko moko ozangi na eloko sala parce que lobi ke eso sisi dia école aussi c'est des écoles tout ça eza ke oza no board eloko sala ezate yanga ozui ma mental ya Miss Congo et puis biso mamuke eza nini. Okay, bon, tango nazokola awa na Irlande nazalaki pensate na communauté ya congolaise. Kaka na ba église, mais après ça, na ba église ya Bamindele. Ok, ouais. Alors, je voulais toujours être quelqu'un avec de valeurs dans mon communauté et je voulais que ça, pas tout simplement Miss Congo, mais quelque chose, parce que je voulais être intégrée dans mon communauté. Ouais. Je n'ai jamais rentré au Congo. J'étais née là-bas, mais alors je voulais que to feel connected to my community. Alors Miss Congo, l'opportunité s'est venue et je crus que peut-être je pouvais apporter un peu de valeur. C'est un concours qui est Tozo Salango, Tozo Showcase. Talent, il y a ba fille congolaise, ba beauté aussi, ba talent, il y a ba fille congolaise à Irlande pour tout ça la voix à Irlande. Parce que c'est sûr, communauté ya congolais awa et ça vraiment mouké. Alors, we want to do something to celebrate ourselves. Ouais. Très bien. Ouais, ce n'est pas parce que je n'avais rien à faire. Non. ouais, pas problème. Nayoki olobi ki moko ya parmi ya ba responsabilité o eloko bozo sala tant que Miss Congo et ça peut ko like sa beauté ya femme congolaise. Ça dit
soki na kotuna soki mwasi moko oyo pena zane pena kitoko vraiment te ako gagner Miss Congo te il faut zaka baso ke ba beauté zo frapper. Non, c'est pas vrai. Beauté eza kaka oyo eza ozo monate. Moto akola ki sa beauté na ye intérieur na dengazo tambola. Dengazo carry herself. Ouais. Dengazo loba. Donc tout ça compte. Ce n'est pas seulement la beauté extérieure. Qu'est-ce que na partie ce que ya rotambola na trajet ya comme Miss Congo. Tant que aussi la compétition pour na gagner ba étape eza nini pour na kota na procédure nango. C'est-à-dire na par exemple peut-être ba senga yo oyemba, peut-être obina, peut-être obeta ba shit, peut-être il faut futa mutombongo, peut-être futa kipe, peut-être papa no peut-être aza mutombongo a futi équipe pour na bacha liboso. Procédure eza ndenge ni so ebisa biso. Oko futa te faut que ça soit, it has to be fair, you know. Donc dans les quelques semaines avant concours ebetama, toza kosala ba préparation, toza kosala ba naobengango workshop. Donc il y a les workshops des Congo, on va apprendre de notre pays. Expliquer que workshop est nini. Tant que ba workshop, ça dit quoi? Workshop est dans les concours, il y avait 3 filles, il y avait moi et 2 autres filles. Alors to sangani na meeting room na représentatif des Miss Congo. Ouais. Na moto oya akoya koyebisa biso soki eza workshop ya Congo, moto akoya pona atalisa biso les choses de Congo. Soki eza workshop ya career development, wana tozalaki na Weaving Caps ayaki pona koyebisa biso comment tu peux te développer dans ton carrière. Ça dit moi ba leçon ya mike bazo pesa bino. Oui. Okay. Ba leçon ya Congo, ba leçon ya development, ba leçon oyo ya dingo ko motiver, self motivate. Dingo ko se motiver, ouais. Yeah, navina yo dans tout ce que tu veux faire. Ouais. Tout ça qui n'a pas workshop aussi, il y a défilé, dinga ko tambola, parce que dans le concours, il faut au tambola. Bien, au tambola, ça dit quoi? Catwalk. Kodenda. Faut ça la défilé. Oh, t'es zela. Ba pesa bino ba comme kodenda tango bo tambola. Oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui comment défiler avec les talons, parce qu'il faut là tabac talon. Donc, Vazali, il faut là qu'il s'habille, so dengue, il y a pour défiler, dengue à côté de là. Ok. Oui. Ouais. Ce que na me retourne nanu par rapport à Miss Congo, na tout non avant na question. Au sali combien de temps na couronne ya Miss Congo? 1 an. Un an na couronne ya Miss Congo. Ok. Tant que Miss Congo osali 1 an na couronne ya Miss Congo, et loko nini oyo ke o porter na communauté na biso congolais awan ya diaspora awa na Irlande. Bon, tout ça qui ko supporter charity. Ba charité. Ba charité ya congolais et nazalaki kosala ba vidéo ba invite pona ko promouvoir charité wana pour pona batu ba pesa mbongo pona charité. Alors charité wana kongo Clarisse's Foundation eza pona bana mike na Congo ba aider bango bazwa bilei bazwa eloka kolata et pona ba minerval il y a école aussi. Donc, nazalaki kokende place noso nazo kende soki ba pesinga parole nazo lobela foundation ya Clarisse wana
pour promote it. Pour na promote ngo. OK, ça dit ça na comprendre bien. Ils ont dirait Miss Congo parmi musala na yo, ils ont dirait porte-parole pour la communauté na biso awa na Irlande. Oui. OK, pas de problème. Tant que compétition ya Miss Congo, bozala ki combien de filles OK parce que bi que yom to gagner. Bozala ki combien de filles? Bozala ki 5, 10, 8, 80? Tango Sovandaki, ezaki avant COVID. Et tozaki na 7 filles. Mais après COVID, alors totika ki na bisomisa tout. Tant que bakei, ça dit batiki na bango o bango baleka ki te na compétition. Bakei batiki ba abandonné. Ba abandonné? Oh. Oui, ba. Pour ni ba abandonné. Oui, bien raison. Peut-être boyo kanaité, peut-être parce que na kata communauté na biso congolais, peut-être bo swana ki mbongo. Boyo kanité makamu susu. To swana ki te batika ki ta voyé. Il n'y avait pas de problème. Bah, ça qui raison pour n'andeng batiki. Non, bah, ça qui raison. Je crois Bazaki a intéressé les sociétés parce qu'avec Covid, ça a pris 2 ans pour tout bander encore concours, pour tout bander encore des démarches. Alors pendant Covid, they lost interest. OK, je vais dire OK. Bazaki combien, peu près combien oyo batikaki? 5 ou 6. 5 ou 6. 5 ou 6, oui. Est-ce qu'on a total bozaki combien binu sur na bango? Na bango tozaki 10. 10. Et non, tozaki c'est un peu dur parce que ça fait 2 ans, ça fait 2-3 ans. Tozaki et peu près kaka. Vous avez belé. Bon, vous avez qui 10. 10. Vous avez qui 10 après. Oui. 7 bakei, tout kalimisatu. OK. Vous avez qui 10, 7 bakei, tout kalimisatu. Waouh, on a pas la majorité, mingi bakendaki. Ah. Oui. Mama kela, vous avez cité peut-être yo futai bango bakende na bango pona yo za couronne. Non, ezaki bon côté. OK. So ina retourna par rapport Bien sûr, c'était plus facile parce qu'il y avait que nous 3, c'était encore plus facile. Mais nafuta ki bango. Ça dit na 3 na batika la ki bango bazaki bilong mabe yonde mutu zalika kitoko koleka bango yango zaki. Non. Parce que yo le bail que ça pour na ba beauté pe, ça pour na beauté. Non, mais tant que vous a nombre moqué, alors ça va être plus facile, non? Ça va être plus facile que au Genga. OK. Moni yanga zo ba yoka so ngai ko leka bango, yanga basu yo. Ouais. Ouais. Ce qui n'a retourné parce que yo mo lobi que ça peut être facile pour na gagner parce que vous avez ba nombre moqué. C'est-à-dire au kolo ba pe que réseau pour na yo gagnaki, zaki pour na bango ba longwaki. C'est-à-dire que soyi bango base la peut-être yo felo gagner te. Bon, ça, je ne peux pas dire parce que on n'a pas arrivé à cet stage-là avec les autres filles pour savoir qu'est-ce qu'il peut apporter. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. So, qu'est-ce qu'on a retourné pour na yo, na oyo yo bitanke makela, songolo, lobby? Makela songolo? Sangolo, désolé, excusez-moi. Tant que makela sangolo, tant que yo. Et là, on yo Monique est distingué pour na etchayo na liboso ya ba fi wana mi balé batika laki. OK. Bon. Ça c'est seulement les juges bako et bisangai. Non, mais tant que yo mo tant que yo mo tant aux hôtels makuna, tant que makela aux hôtels oza sir na oyo zali oyebi ke naza kitoko naza mayele balakisi nga pe ndenga odenda c'est-à-dire que nazali yango sikoyo parce que oyo nyonso tikalaki eza makambo balakisaki bino nyonso mpona sala boye préparer boye bino nyonso mpe bosalaki yango mais mpona yo tant que otelema ekuna ozalaki sir avec toi-même
eloko nini oyo yo ozasi ke distingue oyo etelemi libanda ya bafi mibale wana bazalaki kote nao? That's a hard question. But think about it though, because if you stood there, then it must have been a reason that you were confident enough to stand over there. Well, yeah, j'étais sûre de moi, mais je ne peux pas m'inventer pour dire que ça, oh, je suis la plus belle. Non, je ne peux pas dire ça. Non, nous tous, nous trois, on était là, on est belles. Tous à Basti Kitoko. Alors, Tokolo, bah, ils ont la chance, kaka. Pardon? Tokolo, bah, ils ont la chance, kaka, accident, kaka, que bah, ponio. La grâce, oui, je vais dire que c'était la grâce. La grâce. Ah, ok. Oui. Yeah. Oui. Yabisanga sikoyo parce que elo mo pe na remarquer na kata communauté na kata diaspora ya ba congolais awa na Irlande likambo ya Miss Congo ba jeune ba landela ngo pe na mingi penati baza pe na fort pe na makasi na repousser ngo te pona yo raison e cause nini OK ba jeune fille bazo landa ngo penati o bazo kipe ngo penza te. Nakoloba qui est peut-être bazo mon valeur na côté et puis izaka que les bandeli tout ça peut-être pensa na combo ya monene fait mais sûrement il faut tout continuer tout il faut qu'on se bat pour tout enlargir combo na biso Miss Congo Erin nakoloba pe que ba fille congolaise na Irlande basa vraiment sur Nabangote, they are shy. Nandeng ni ozo ba ke baza sur Nabangote. Côté les bossons là-bas pour dire que moi je suis sûre de moi, j'ai de la valeur. Est-ce que eza ke bango moko baza penza baza na confiance na bango moko te o eza ke bazo yo ke la pays soni côté le melango? Je ne peux pas aller loin comme ça, non, mais je peux dire que... Raison à tout ni soki na okata limbisanga. Raison à tout ni c'est parce que nazo mona pe na ba communauté na ba domaine mususu ba les mêmes serango bazo telema bazo laksa bilongi. Na pes exemple André soki za makamondre ya ba fashion show bazali kuna bazo laksa bilongi. Soza makambo ya ba clip video ya Robina bazali kuna ba fête bazali kuna. Mais so il peut zapper mingi pe makambu ya mboka bisika to fani na Irlande pona ba Irish mingi bambenga ba Black Irish ya ba bongo bazala akuna balaksa bilongi ba telemaka bakina na ba marche basala nini boyi sikoyo soki totali na kata communauté congolais eza pena baza pena na se yango na tuni ke peut-être cause de la bazana bango bazo ka soni ya pays na koloba peut-être ba ka soni te mais baza connecté na Congo T. Les autres, ils sont nés ici et Bakoli Awa. Donc, ils n'ont pas vraiment leur connexion. Même Kolobalinga, ça passé. Même, il y a les autres qui n'aiment pas la nourriture congolaise. Alors, s'il n'y a pas cette connexion, tu ne vas pas vraiment s'élever pour ton pays. Tu ne vas pas vraiment voir la valeur qui ou to stand up for your country na domaine moko. C'est ça ce que je peux dire. OK. Ce qui n'a retour parce que lobby qui peut-être basé na intégrité na kata comité na bango pe na o ezali ko sala congolais. Na tuna nani yo Sir Makela. Yo okola awa na Irlande okola na Afrique. Te na kola awa. Okola awa. Ça dit obotama awa na Irlande. Non, na botama na Congo mais toye awa tango na bébé. Donc na kola awa. Oya na kimwana okola pena en Irlande. Sikoyo okoma intégré okoma na kati ya communauté congolais ndengini. Ezai ke ba parents na yo babaki ko kotisa ngo kati na yo o ezai ke ndengza kaka na ba camarades tango ozokola ozo connecter na bango. Ça doit être seulement l'amour de mon pays que j'ai. Je ne dis pas que les autres n'ont pas cet amour, mais il y a des niveaux. Je peux dire aussi que parce que je suis sûre de moi-même, je vois que j'ai de la valeur, j'apporte de la valeur. Alors mais amour en ouais pays na yo, pardon na kata yo. Tant que tu dis que vous avez amour ya pays na yo.
tolingi toyeba ke amour yango ezowuta wapi parce que tant que ozalaki mwana moke okoli na Irlande awa ba-Irlandais baolakisa culture irlandais yango tozotuna est-ce que amour yango wana oyo ekota na motema na yo mpo na pays peuple congolais ewutaki mpa baparent na yo mutu balakisaki yo oyo eza ke tant que yo moko okoli okomi kosintegre na bacongolais? Oui, je peux dire ça. Oui, nakolo bango balakisa kinga amour ya pays nanga moko. Et namoni pe ke Irlande et à partir ngai mingite eloko ebelete. Je peux dire que oui, navandi awa nazana ndako nazana passeport, je peux voyager nazana musala, mais je crois que j'aime trop mon pays, alors je suis honorée de représenter mon pays. Et cet amour, c'est mes parents qui m'ont transmis ça. Oui, je peux dire ça. Ok. Ce qui n'a retenu sur par rapport au topic que tu as tant que ndenge na osona ba ser mususu bango pe bazolo ba ke réseau pour na balanda pe na communauté congolaise teza parce que bazo bondre ke toza makamakala mingi ba papa na biso ba makamakasi baba na biso ba souffraki boye tout ça makamakala tant que yo makela ndenge ozo kola tant que jeune fille jeune maman jeune kitie okolo bandenge nini par rapport ndenge ozali est-ce que oza a traditional woman or oza more a modern woman? Okay. Traditional. Et puis ça a différence nini ezali entre traditional and modern woman? Na compréhension now. Okay. Traditional woman, elle veut être housewife, elle veut être stay-at-home mom, elle veut pas se battre, se prendre la tête pour le travail, climbing the corporate ladder, elle veut pas tout ça. Et the modern woman, elle veut être égale avec son homme, elle veut travailler, les autres, ils ne veulent pas les enfants, ils ne veulent pas se marier. Il y a cette différence-là. Mais est-ce que au kanisi ndenge tant que baser bazolo bake na mikolo toza nango esengeli pe mwasi aza na le même niveau na mwana mobali parce que ba opportunité fungami bazane pe ezo changer tout ça tant ezo changer to comme na 20e siècle tout ça? Bon, c'est un peu compliqué parce que moi je pense pas comme ça, alors les autres vont croire que peut-être Nazomi mon amour par rapport à Mibali. Mais ça. Oui, Nazomi Kiti ça. Je sais que je suis fort dans quelques domaines que les hommes ne sont pas forts. Alors, we have our roles. Tuzana, je sais pas comment dire. We have our different roles. And we have things that God made women to be strong in and not men. Okay. And so we have to have that difference. Okay. Tant que yo Miss Congo awa na Irlande, message nini oyo ozo pesa pa ba jeune fille oyo bazo kola awa na Irlande, atape ba fille mususu na oyo baza na le même âge na yo? Ce que je peux dire, learn about yourself. Don't let people tell you who you are. Je peux dire aussi, je vais dire ça parce que beaucoup de filles, ils sont vraiment, ils se connaissent pas et ils vont prendre leur sense of self à travers leurs amis, à travers l'Internet, à travers des mauvaises influences sur l'Internet. Alors, je veux dire ça. Et je sais que notre communauté de Congolaises, tout ça chrétien, most of us. Donc, je veux dire aussi, il faut prier. We're in the last hour, and times are dangerous. Il faut prier. Il faut avoir cette relation avec Dieu. C'est ça ce que je veux dire. Ok, merci beaucoup, Sœur Makela. Dans tout ce futur, il y a Miss Congo, parce que ceux qui te comprennent, événement, ils ont
bozana événement week-end ezoya samedi awa yebisa biso mwa moke événement eza nini beach ya événement eza nini bozoluka nini beach ya événement tozoluka mokonzi ya mwasi ya biso ya Miss Congo Erin mpona 2023 sali baremplace yo oui siko baremplace yo mpo nini sadi ke bamoni mwasi mosusu kitoko koleka yo yango baolongola yo non ezalaki na contrat ke nakozala soki oganye okozala Miss mpona mbula moko après bakolo yeah. Mais soki bafi bakotaki na concours te là je peux être Miss encore ok mais toza na 3 filles trois filles encore on dirait comme l'année passée ok oui 3 filles bakoti na concours alors samedi, c'est les jours où Bako Milakisa, Bako Denda, Bako Lakisa, Batalon à Banco. Je crois il y a des filles qui vont chanter, qui vont danser. Bazo Yapuna Kose Pelisa ba juge. Et puis, Toko Pona, next Miss Congo Erin. Ok, très bien. Ça dit événement et Rosala Wapi, location, air. Donc, le 25 novembre à 17h jusqu'à 23h, na Timon Park, Natala, the GAA Club, na Timon Park. Et puis, tukozala na biloka kolia, tukozala na musique ya congolais, et ngana kozala wana na koyemba. Ah, on va chanter, oyembaka? Oui, nayembaka. Ah, ok. Ah, bien. Yango na pekas bapona ki yo peut-être basera na mbale bazaki ba oyemba te. Yango na peut-être le ki yo quoi. Pasteur wana babinaki très bien. Menga naebi kubinate alors na konika kana yemba. Yango na kaselo reganisa ki yo parce que basera na babini mais simbi na ngote mais yo ibetili ba vocal ba monique simbi. Esimbaki baebi kubina babina ka vraiment bien. Okay. Je suis même jaloux. Ouais. Mais oui. Mais au gagné kaka. Ouais, très bien. Oui. Pona yo siko na tuno ndenge zaki bazo remplacer yo ndenge batu misu bazali. Est-ce que au sepel na yango ou peut-être olingaki na yo otikala parce que herbo biso ba congolais so tu tendre ba président na biso. Azana ki azana trône 10 ans, 15 ans. Ce que pona yo au sepeli ko passer ko lekisa couronne pas mutu mususu ou olinga koza la sus. Non, bien sûr, na sepeli parce que na sepeli que tous appels na ba fi bas intéressé ba koti concours ango parce que comme j'avais dit avant les Irish girls, Congolese girls bas shy banyaka ko kota bakamba mobilité. Alors na sepeli vraiment que tout ça na at least ba fini ça tout bailler pour ba couronne na sepeli aussi parce que il faut que je donne la chance à quelqu'un d'autre qui montre ce qu'elle a à apporter pour notre communauté. OK, très bien. Encore merci beaucoup sœur Makela, merci pour Nathan yo ya ko fanda na biso pe ko yebisa biso mamuke o ezali Miss Congo. Again, merci pour na pe parti na yo oyo jouer na ba moi oyo o sala ki tant que Miss Congo. Na pe ba serpe Miss oyo ba moni oyo et peut-être ko pe se ba mo inspiration pour na ba ya susu ebele ba ke ne susu liboso. Soko zanu na moi maloba mususu ya suka okoyebisa biso parce que olobi pe oza chanter peut-être okoyebisa biso moi ozana ba album musique single projet zoya zwana yo piste yango yo yebisa biso. Merci pour la parole. Bon, ce qui est lingué au Kangana Yemba, il faut il y a le 25 novembre na concours na Koyemba na Lingala. Ouais, toya pena toyo kango pena tout monde. Oui, j'ai une chanson, j'ai Nakomi Ango avec le Saint-Esprit. Tout en lingala complet. Donc, Nakomi Ango. Nakolobaka Kaboya, Boya Bo Sumba Babiye Nabino, Boya et Kozala bien, Kozala Tofkos.
Très bien. Nakosenga ma faveur à bouquet karabato kende, hein? Nabiki oyembaka, nabiki obike toyo kango pona meso ko pesa biso moi extra mukeka, e pesa biso moi posa pona toya ebele. Moi mukeka ata moi 5 secondes kara. Okay, I'm gonna think of a song. Rapela kanga ye bula muna yona binanga. Nalila kimingi upangwisi linga pinzuli. Nanga kinzela mais tu es venu pour me chercher. Quand j'étais condamnée, oui tu as voulu me libérer. Wow, 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 wow. Vous en avez un très penza deba malangue, very sweet, yeah? Merci pena beaucoup. Merci encore Makela. Merci pour natana ko nabiso. Encore again, we wish you all the best in your future endeavors. Nzambaza na yo abatela yo asunga yo pour kene liboso na ba plan yo sozana wana futur. Amen, amen. Avato kende ozana libanga lingo pesa batu parce que tobi ke ba congolais balinga mabanga na bide so lingo bwaka mutu. Ba footing gaite alors. Très bien. Okanisi malamu. Mibala mabanga mikolo fele za te. Okanisi pena bien. Il faut bâtir moi quelque chose pour nous boire à libanga bien. Voilà. Très bien, très bien. Encore Makela, totiki na biso yo, nzama pambola yo. Have a good night. Merci. Bye 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 bye. Merci beaucoup bandeko bandingami. Wanezaki ser na biso Makela oyo azali oyo azalaki Miss Congo awa na Irlande. Tant que vidéo, on attend vidéo mais on a dit mardi déjà. Alors événement eza samedi oyo ezoya boya ebele boya bo soutenir boya bo sunga mouvement boya bo sunga to continuer impact ya mboka na biso to kolisa diaspora awa na Irlande bisika tozali. Encore nzamba pambola bino a prochaine fois to fanda susu na bande ko na biso oyo bazali intégrer na kati ya comité na biso. Merci beaucoup. Vous continuez à partager, vous continuez à aimer, et vous continuez à s'abonner massivement na page Nabiso. Puis tant que vous s'abonnez, tant que vous aimez, tant que vous partagez, bah degré à inviter Nabiso pe euromata. Ndena ba toujours na lo ba encore le quoi mais jour mo ma pena faille pena ya fati pena to fandi ba to beti masolo to ekipe bisika uta ndenge akomi bisika koma. Encore merci beaucoup nzamba pambola bino pour na tana bino pe pour na matoi na bino. Merci.